Tout être aimé à ma faiblesse. Il ne faut pas oublier cela. Et nakola ki lokola bala nyoso. Oui, maman yemoka ne kozanga soit malade. Parce que yende mutaki na ngai. Au monde baba eloko ya mutu eze eloko ya mutu. Ba kongo ba kya nyanganyana. Au monde moi différence wana. Ya yona oya yona oya batumsu moi différence wana ezalaka. Même atana kolobela, même atana esaleli, même atana epeseli. OK. Mais il y a kopeta histoire, vraiment papa Brad de Konangai na souffra. De grave et surtout sur maman qui imitation. Parce que maman qui nganga, il y a sérieux wana ba sa frontière. Lokola ba ya ba ki je suis pas de cette famille là et il me faisait des choses là bizarres. Bizarre. Wana yaya. Oh oui, ba yaya. Sou ba yaya ba ça qui déjà c'est ba kola ba grande fille. Alors que maman on est kolingate, pe mutaka ko bimsa vers toi neza yaya parce que c'est loko maman protéger quand malam. Papa va protéger. Oui, au moni comment na sana yango, eza kombo ya famille wana. Kokola na ngane na koleli titi na ruta ko masoso tabetel bino ndenge lekaki, ndenge ni na ko koma makamba kikache, na zongi nde sima. Oya o komisa biso ko neni. Pona koma kate, voilà. Na zongi nde sko sima. Alors que tant que maman va voyager ba déplacer na papa, biso to tika na ndako. C'était comme ça. Ozo maman mataba batata mwasi na biso, bazo maltraiter ngai. Ba kolamba biloko kolia, batel baninga biloko kolia. Mais yo ça biloko kolia te, ozo kende classe. A qui fait des choses. Et là qu'on ne sait pas ça mananda ko zaka yonde mto sali yango. Biloko iba mi yondo yibi. Te bali ça dit et la même yonde mto zui. Ya. Ba ko zola ngambi lamba. On va kilo sur basane wala sur basane. So na sisi na ko nikisa fufu. Na pele si moto. Ngana be ko la mafu déjà tongo. Mais grande sœur azara suma ko la cheli kolo. Na koti na pangusi na ndako. Ça n'est que le roi esclave. Ça dit, et là, on est protéger après sa maman, na papa. Ceux qui parmi les bazate. Non. Problème. Je vous dis que j'ai traversé des moments très difficiles. C'est ça qui facilité. Il y a moi, na bungsi ba boti na bungsi 85% de ta vie. J'ai traversé des moments bizarres. Jusqu'à tel point j'étais fatigué. Qu'on maltraitait les qui, il fallait me balabala. Nous commençons à me casser na ngalo ngsa na bilamba na balabala. Papa Brad, na aucun détail vraiment. Parce que quand je parle de pareilles choses, je me sens vraiment nazoyoka bomoto, nazoyoka pasi. Ezaki j'étais. Jour ni obimaka libanda olobi pe lelo pe na finaki. Te, ezaki jour moko ya bokelanga ma ya moto. Mikante kwai, nalinga lokota ya zomba ya bwaka. Naza la cicatrice ça. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, avec toi. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Libère, sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. N'abandonnez jamais le Seigneur, n'oubliez jamais de prier. Là, même quand vous serez au sommet, la prière et notre Seigneur, les deux, n'oubliez jamais ces deux-là. Parce que grâce à ces deux-là, vous serez encore plus fort.
Merci à vous tous, vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité sur cette chaîne. La nouvelle tendance, c'est cette tendance-là. On a toute tendance ici. Cette catégorie des tendances, nous l'en avons ici sur cette chaîne, la nouvelle tendance. Merci pour cette confiance, comme je l'ai dit, et la fidélité. Plus de 168 000 abonnés. On vous demande de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Comme je l'ai dit, à chaque fois que vous aurez l'occasion de nous suivre, mais vous avez oublié peut-être de vous abonner sur cette chaîne. Juste sur cette écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors, cette cloche-là qui va sortir nous sert à des notifications. Alors appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions sur cette chaîne Nouvelle Tendance TV. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Gédéon, merci à Dipro Jordan, merci à Leblanc, merci à vous tous. Et sans oublier lui-même, il est légal à lui-même, Alain Dele Yabalin, merci à toi, merci aussi à tous mes partenaires SKS, Héroïne dans l'ombre, merci à Miss de Boutique, merci à Franck Mamba Lévi Paye, merci à Sila Boula, la Louve Noire, merci aussi à Daniela Mokoko Daniela, ainsi que la fondation Mon CED, Mon Cœur pour les enfants ou les personnes démunies. Cette fondation est là pour soutenir des orphelins. Et cette fondation est là pour soutenir des orphelinats. Alors, Mon CED, en complicité avec la Miséricorde, venez nombreux soutenir cet orphelinat, la Miséricorde. On va aussi parler de ça aujourd'hui, de cet orphelinat, comment et Bandaka, la Miséricorde. Merci à vous tous. Sans oublier aussi, je continuerai à dire merci à Lévi Paye, Yabana Bandal déjà et Ponayo, sans oublier la grande famille Bomoko. Merci à vous. Merci à Kalo Boutique Pomba, Ya Swag. Merci aussi à ces shops. Shop La Montagne, elle est là pour vous, ces shops. Et juste pour vous aider pour vos achats crédits, en gros ou en détail, pour les échanges de monnaie, contactez ces shops La Montagne. Merci à vous tous. Voilà, aujourd'hui on est là avec cet homme de Dieu. On a eu à parler, vous avez réagi, vous avez parlé, vous avez posé des questions sur des commentaires. Le prophète Adoula Arnold, l'homme des A, c'est ça? Oui. Moutaba A. Aïe l'issue sur le lot. Précédemment, a expliqué Bisso, Bakach Neng se déroulera. Bamakila, Bareg Basi, Banini. Le lot, alors il allait nous parler, il fallait zone à Mouki. Parce que tu as dit qu'il y a des catcheurs, Bunda, Baouna, Bayebi. Mais le lot, il y a des Bisso, côté vraiment il y a catché, mais côté il y a Nengeni Nesenga qui a influencé Abimali Banda. Naba Kisi, avant tout comme Kisi, Passi ou Monaka na Kata Libota, Bazwakaye, Tangu. Maman oya lokota kai aka kokufa na papa wana bandeko batika la kata ngoma mboluka koteka mapangu mwana ebanake mwana wazaka ya bisote. On va parler de ça aujourd'hui avec le prophète Adoula. Prophète n'a pas son beauté. Beauté ndeko prate. Bonne santé. Non, Zamba zo batela biso par la grâce vraiment très bien. Ya bengi yo mo ba contre-temps ba prière pour l'ande la paix orphelinat tout na nzamba sungi lelo moi li ba kongo to kutani to prière avant to kutana prière na ben ya l'émission na biso. Vraiment, merci Tobondeli. Tendre Père, nous te disons à toi merci. Merci parce qu'au Bateli Bisso, au Pessimbisso souffle vital. D'être en vie, ce n'est pas une mérite, mais d'être en vie, c'est une grâce. Par la définition, la grâce est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité, mais Seigneur, yo Bateli Bisso Bombi. Penotiki moment où nous avons yon kolo, batonio sur la émission oyo, basala édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. En fait, le lot de moni to beta le solo ya catch mais et ça la vraiment sous ndenge tolobelaki wana te na ndenge so ozongisa biso ndenge olobaki ozongisa biso na mbotama na yo toyebi ezali mama moto aliboma akufaki me na kati ya ndako babokolaka wana tolekaka yango trop vite parce que tozali na poso ayoka goût ya bakisi na ya bakati ngai tozonga noko wana ti age nini oyo omonaki te nakoki souffrance oyo telefone abima est-ce que obokamaka mpe na baorphelinat est-ce que biloko wana to ti ozala influencé dans le monde de la catch. Nous avons tous un témoignage par soi. Oui, témoignage nanga ne na uté ko expliquer. Au monde to kenda imambangu parce qu'il y avait beaucoup de questions bandai ko il faut na répondre, na éclaircir opinion, voilà, c'était trop vite. Alors que ngai na botami na maman mutaliboma zobota moi ndé na ko expliquer en public maman oya zo kinga zaki munganga. Jour ya repos naye, jour ya repos azonganda kunaye. À côté na wenza sombela bala na ye biloko akolia ndeko bima zo bima nda kutana mutaliboma zobota wow et tango akutana mutaliboma lokola mutaliboma senyaki mingi alors yo ebike mutaliboma kendaka kilote azwaka kisite eloko moko te alors que a saigné
excès asenyaki mingi mama wana ye ko insister ye tango akati motolo otobenga cordon ombilical tango akati motolo mutu aliboma azongisi molimo epa nzambe mama atikali na mwana na ye ake na ye na commune bato awenzi bakabi oyo akabi dro oyo akabi liputa oyo akabi baseri wana baseri azaire akabi alors ake na ye na commune commune aregistre mwana e bapesi mama mwana abanda kobokola na ye na famille wana na 0 mois na ye na 0 mois et jusqu'à tel point j'ai grandi avec plein de difficultés aussi au moins il y a aussi un côté négatif au moins il y a un côté positif parce que au moins soki mutu asali yo bolamu ata sali yo 10 000 mabe mukolo kosala bolamu moko il faut la reconnaissance parce que c'est pas facile oui c'est pas facile il y a besoin moi de zéro jusqu'à aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui c'est pas peu de choses et au moins il y a rappelé na côté koloba négativité parce que aza mutu au moins mutu nyos tout être humain aza ba faiblesse il faut pas oublier cela bakansaka que non ya salinga pour nini aza être humain il n'y a que normal na kati être humain plutôt imparfait ou bien imperfection ezali c'est-à-dire on pouvait pas toujours avoir toujours de bonnes choses muntu na kati na ye mabe ezali alors que ceux qui te comprendre tant que tu vas na bato na ba relation na bisika tu kutana na masanga tu comprendre que muntu aza parfait azate alors que watu kovana na bato malamu tu vas na bato malamu oui na contacter na kati famille wana na kola ki lokola bala nyoso oui mama ye moka na ko zwanga swe malamu parce que yende mutaki na ngai au monde ba baka eloko ya mutu eloko ya mutu eloko ya mutu ba kongo ba kya kya au monde moi différence wana ya yona oya yona oya batu musu moi différence wana ezalaka même atana kolobela même atana esaleli même atana epeseli mais nous sommes pas là vraiment ya ko criminer maman par rapport ya non par rapport ya bolamu ya salaki mais ya ko beta histoire vraiment papa Brad ndeko na ngai na souffrant de grave et surtout sur maman qui imitation parce que maman qui nganga ya série wana ba sa médecin sans frontières ba ne ko voyager et surtout so ka kei lokola ba ya ki je suis pas de cette famille là et il me faisait des choses là bizarres wana yaya oh oui ba yaya parce que maman ça qui dana ba naï akina ba ne de liboso ya mibali ya ba plutôt ya basi o ba ki liboso yone ya mobali ngandi ya mobali ngena yaki so ba yaya ba ça qui déjà c'est ba kona ba grande fille j'étais là bazone ba ki dans esprit de ba yeba ki déjà que mwana oyo ti ayebo ye mwana na biso te alors que maman on est ko lingate pe mutaka ko bimisa facteur na ça yaya à cause de bien matériel omoni yaya nde aki obisa vertu wana azala ko ya biso te ndeni papa ko tika testament na kombo na ye vous voyez cela ndele ko yeba origine nde ça qui passe te soki ba betaki lisolo ta ngana yeba te parce que c'est le ko maman protéger quand malam papa ba protéger oui omoni kombo na sana yango eza kombo ya famille wana ça dit na ça enfant adoptif na kati libota wana ça dit que tout yanga eza libota wana kombo nyonso tout identité bango nde batribuer nga kombo na sana yango alors que kokola na ngane na koleli titi la kuta ko masoso tabeti bino ndenge lekaki ndenge ni na ko koma makamba kikache na zongi nde sima poya o komisa biso ko neni pona koma kate voilà na zongi nde sko sima alors que tant maman va voyager ba déplacer na papa biso tikali na ndako c'était comme ça ozoma mama tata tata mwasi na biso bazo maltraiter ngai ezaki difficile bakolamba biloko kolia batel baninga biloko kolia mais yo za biloko kolia te ozo kende classe era classe ko kiba ninga batel biloko kolia okuti baninga bazo ba sokol de biso ayo loko za te zara tata na mama no tamba koya aki pe des choses eloko nyonso ko sama na ndako zaka yo nde muto sali yango biloko iba miyondo yo yibi te mali sadi elle a même yonde muto zui un moment donné ba ne ko sala passe mais muta ko mettre une vraie histoire azate jusqu'à tel point papa ou mela kina maman passe les gars qui makasi bazo maltraiter yo un moment donné moi la mobile boga na so ba sani ko mo landa ko na so ko mo landa mukolo muso ser na ngai aya bolimbisanga azimi la mara bango ya basi akutinga na onika bilamba achelinga onanika ba sous-vêtements oui achelinga na nika c'est pas exact facilité j'ai traversé des moments au moins tant on a niko poussa na moi qui garçon des ara moi ba sœur de temps na bonne classe ba ya ko tala c'est ka sœur wala ko tala ngai ya wa ko zwela ngambi lamba o ka kilo so ba sana wala ko so ba sana so na sisi na ko nikisa fufu
Tant on a aussi ça on dit que ça foufou wana. N'appelle si moto. Ngana be ko la mafu déjà tongo. Mais grande sœur azawala suma ko la tcheli kolo. Na konti na pangu sina ndako. Ça n'est que le esclave. Ça dit et l'on ko protéger mais après sa maman na papa. Ceux qui m'ont mis dans zate. Non. Problème. Je vous dis que j'ai traversé des moments très difficiles. Mokolo musuna ma ka sermo moye. Ezaki na ndeko moko. Tout ça qui a faire moko. Est-ce qu'il a faire nini wana? Bakaninga. Bakaninga. Papa zate na mama zate. Ba ko benga ya na biso liboso. Aye ko lobisa banga akufa soka akufa. Na yo ka shiko commandant la tuna ngai. Est-ce que on va ça ndeko na yo ya solo? Bon, le quoi na zaki na vraie histoire te na lo bani. Ya ngai. Ya na ngai. Jusqu'à tel point ceux qui mama bimi bazate. Sœur na biso na ko tekisa maya ba chasser. Akotinda yo maya ba chasser wana bani ko kangele maya ba chasser. Wana ba sera masango ya nini oyo mikata masango ona baneko baba benga mangwawu. Ba mi tera livia wana na kala tera livia zaki wana. Sœur na biso na ko teka mikata tera livia. Oza obligé ya ko memela ye biloko banale mati tera livia. Wana makolo transport ezate. Ezaki facilité. Ya kona baka mona bungisi ba boti na bungisi 85% de ta vie. C'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. J'ai traversé des moments bizarres. Jusqu'à tel point j'étais fatigué. Qu'on maltraitait l'équipe. Il fallait que malabalabala. Wana papa maman bazate. Papa maman bazate. Il fallait que malabalabala parce que souffrance c'est l'équipe. Parce qu'on maltraitait yo. Ça dit yo amelo comme malamu ça gezate. Papa Brad, mais ok, il y a des détails vraiment. Parce que quand je parle de pareilles choses, je me sens vraiment. Nazoyoka bomoto, nazoyoka pasi, ezaki j'étais. Mukolo musuna maka ser nanga longsanga bilamba na balabala. Na lati lamba na telemi. Longola na tire na sengle. Na tire na sengle. Ezaki na ser moko ndeko yokelanga mawaso na onika basani. Oka mawa mwana mobalo yo. Mwa mbali kitoko boye, omona yepa yeko ningelanga basani. Jusqu'à tel point na supporté. Na cédé. Na comme kola la même matin pa ba camarade liboso avant na bima. Ne ba ka sermon nga na kufa. Mbule beti na zoe na tambula esi kola les ate ya bengani ngai. Na glissé na lina tsola. Eloko simbangeza bambou, na kangi bambou makashi boy. Timbule sila. Non, c'était souffrant. C'était souffrant. J'ai traversé des moments bizarres. Des moments insupportables. Des moments incroyables. Aux arrivé à un moment où on a peu sur le Wagolia. On a peu sur le Wagolia. Ça dit qu'après, on a papa et maman. Quand ils ne sont pas là, non. On senti mingai. On a asimba yo. On a l'attaque qui nous quitte na vie nangai. On a peu sur le chocolat. Hein? On a peu sur le chocolat. Oui, parce que on a kito. Kito na kala, zaka plastique. Kito ouais. Hein? Na biloko na ngana ko fetele yango ala so mama za. Na uta bana botema piko banola to moto ba école ba lycée. Ba kito nga eloko na nga yango wana ko bimela. Parce que maman ba ko vanda te. Papa ba ko vanda te. Ba yi bata ba voyage. Bazo ken ba mité bango. So ba mité bango kuna ba kei. So yaya na ko tsika lokola responsable na kati na sika na place to zalaki. Ezaki peu de choses te. Il y avait une souffrance. On a perçu le Wagolia. Jusqu'à tel point, on a bimi. On a embrassé ma camarade. Ce jour, on a bimara libanda le bébé à l'élo pénéphone. Té, et ça qui joue moi, il y a beaucoup de gens qui moto. Ah, le ban a vu. Il y a ça quand même. Mikate quoi y? Nalinga lokota ya zoma ya boaka. Naza la cicatrice ça. Ramai to oui. Oui. A boaki yango et sopa nelinga. Donc mikate place au sala. Place au sala mikate. Au moins mikate elongwa kana se quoi y? Ngana lina lokota yango pona bongisa yango po ekoyi nango kokoya ya tomboli azolinga bwaka mai na kati ya omoni basala ka bwaka yango mai po ebuma moto abwaki mai wana na ekoya la tomboli uila la ndiseli ngai est grave il pas peu des choses na Mukongo et tout cela lorsque na va na nous réaliser on va dire non je peux pas être ici il faut que je quitte. Je salue Jacques Olowa mon frère. Là, moi, la classe Nabiso, mon frère Wanazaki na compassion.
douleur, mon frère. Moi, je ne sais pas. Ça, la Kobo, est-ce que c'est la famille ou toi, la famille ou t'es? C'est notre famille, mon frère. Ah, mais non. Il faut demander très bien. Tu n'es pas de cette famille. Comment on te fait comme ça? Ceux qui vont voyager, ceux qui ont bien. Ceux qui ont voyagé, toi, tu souffres toujours comme ça. Et l'homme. Il y a un orphelin. Il était Saint-Gilles. Au moins, c'est là que Zaki Bissou a pu faire bien ma parabaya. On a parlé à la raté. Non, non, on s'est présenté les bossons. Ceux qui problème, on a fait papa, on a balabala. Papa, il y a un single langue. Jusqu'à tel point, préfère ne comme un changaka. Moi, non, yo. Et là, on a ma kabelenga donc intelligence. Très intelligent. Préfère comme un changaka. Mais moi, non, yo, comment fait-il? Maintenant, tout le monde a besoin d'un voyage. Mais aux Arabes, Nabino. Parce qu'il y a une histoire là, c'était pas fait de choses. Jusqu'à tel point, la Bible Libanda. Libanda, tu sais, l'ignoso. Beaucoup de temps, on a besoin de Libanda, on a chassé, on a chassé pour boxer le Bokoboy. Pour bien d'amour et loco, Baninga Sadine. Bazo traîner yo, Baninga Sadine, oh, Blaisaz, Blair yo. Bazo chassé, moi, tu m'appelles ici, ma autant c'est là yo. C'est là, boule, moi. Oui. Si on a tombé le lambeau, on a une cicatrice pour Mickey Zaliao. C'était pas payé des choses. Mais, à fur et à mesure, ceux qui t'ont papa Zongi Boye, Baniko Lukangai, Akewab, pourquoi tu as fait comme ça? Jusqu'à tel point que papa Ganeko Zwangai, Kozongi Sangai Nandaku. Tangazo Singa Nandaku, Tindenge, Ayiko Sangai Sport, par rapport à Romo Nangake, elle m'a moi triste. Papa Kotenga Sport pour les Longolanga Malili. Tom Souba le mieux pour Boudara. Ah, pour nous ça prend mobile quoi. Nous ça mobile na niveau mobile. On peut arrêter sans le côté. Pour ça que mon son na mi fan ça ngam moko. Nous ça moi effrayé, malili. Ça dit que timide. Au moins so talingo ça dit que moi non azara makamboza na mutu. Par rapport à ce que je vivais. Maintenant moi je peux expliquer par là exacté. Pour ce que expliquer comment voyage tant mo tika na sima. Bango ma maltraiter yo. Et tant que papa maman va se dire Kema, comment mon on a eu? Et tu étais obligé de revendre Kimia. Non. Oui, papa Brad, tant que Kambo nyos na lekisi yango, tant que nzamba yeko sala grâce. Na système étude nangai, tindinga na keba kadi, tinzamba yeko sala grâce, ko bongo na ngoma mosala ya nzambe. Na yeko zo ba film na ko zongisa yango. No eza passe. Nana peso lo ka kolia. Ana ngwa sunga yo. Pas à bouton et sanani. Mais moi j'ai vu comme un orphelin. Nana peut se le racolia nana ngwa sungayo. Nana ngwa kanso pas à bouton betela nani. Mukolo moko na utaki babenge pa mama na lebongo na libongo. Ayemsika mamu na nzambe yako zola bara na kazo fena masangu. Na yoka pasa mutema tangu nakuta na événement na mikanisa na yoka douleur. Vansani. Na ona kanisa vina ngai. Oyebi namona mwana moko azolela na yoka pasi. Mama na yeba sakira mama ne bauto so masango. Basombi pesa kina mama masango. Biso peto kepa mama wana pia mwana masango poto krotikala. Bon fel na kato fel na. Pendant que basombi masango ba mama basombi babelo ba makote. Mama zui masango mami c'est pas porteur. Alors so mama biloko ne mike na se wana. Porteur o memi sai masango akimi na masango. Maman surtout quand bayibinga na libongo wana. Maman zui mwana ye akipa ba jeune mateka ba whisky wana avandisi. Avandisi wana pas ba whisky pas ba jeune mateka ba whisky. Ye aluka porter. Papa moi c'est maman soki ba yibi awa omoni ngambo kuna ngambo onatra. Ba mi bakatsa kuna. Kende kuna. Maman wana tellement na force wana avandisa mwana na ye. Maman katsa presse. Atiki mwa lokola mwa distance ya bimina lobongo na libongo akata presse wana akende Kolanda mamili. Ah, de Brad na yoka passe na mutema. Mutu ka market X. Et où ta ville na vitesse. Fara na maman. Et tombola yi. 3 mètres d'auteur. Chauffeur Simba a maté les mamans. Abomi mutu na tongo abomi mutu biso peto na kati tozoya kolela mwana on epesa nga pasi non na epesa ka bato na vie soko olala nzala te okoyeba pasa nzala te
na vie soko bela lino te ko pas lino te tato ta munde ko zo souffrir olbia te ezaka makambo yaka mais les qui sango mona ndenge zalaka yango mo biso prophète adulo nous sommes là pour défendre les orphelins ko le mona na oka pasi na oka douleur bat batondi muta kofi biso pe na curiosité to ye moi na place avandaki Olika ba mikende basalaka mwana moko ya ba 11 ans ba mikira zaka terrier ba tout mutu yeba landi aya kotala apanzi bato atala mama oyo akufi wana atala muto batuti tango azopanza moye ndeko brad mama bon azomona bilama mama na bango kolela mwana wana esalanga pasi na motema na zoka. J'avais des larmes qui me coulaient comme ça. Secrétaire Nangai, papa, pourquoi tu pleures? Mais si vous comprenez, au moment où je suis là, et ça m'a vu au travers ça. Je n'ai pressentir, mais je n'ai pas raté que non, ce ne sont pas mes vrais parents. On en est comme on a. C'est douleur. Et là, je suis là pour la classe. Et là, je suis là. Mais on a la bika. L'absence de mes parents, papa et maman. On va dire que c'est un peu non. Il y a un moment où je suis là. Papa, c'est vrai. Moi, je n'ai pas dit tout à Taliban, je n'ai pas dit tout. Il y a maman, Nasaki. Moi, je gangi. Maman! Maman, nangai, maman. Maman. Maman, tu sais que pas nani. Maman, ndakwana nango tovanda. Maman, ngaliaka mingi, maman. Bande ko nanga bakenda classe, maman. Maman, to ba locataire. Nana fukela biso ndaku. Papa si akenda. Totika na yo, maman. Maman, la mokako. Non. Je vous dis que c'est douleur. Maman, la moka, maman. Maman, ko salanga boyete. Maman, la moka, maman, zonga la bomo, maman. Ngaliaka mingi, maman, nangai, maman. Nakende wapi. Naïf Sakabande Koza, maman la papa, ozo kolo oza bière, ozo sala oyo koko sala, tuna biso, to ebisa yo douleur, pe passe wana. Kolela mwana wana leni sangai, ezak sanga ta kimia toute la journée. Maman la muka maman nangai, maman to yaki biso mibale bande ko baki classe. Maman to zonga ko maman, papa si akenda. To tika na yo maman. Ah maman, ndaku to futelaka. Lipango na bisote mama lamuka ko mama lamuka otiki biso epa nani mama mama nana ngo supporter biso mama mama ngana liaka mingi mama ngana za mobulu azo rappeler bembe ke azara mobulu voilà ça me fait mal hein. Quand tu vois des larmes aux yeux quand tu vois des pareilles choses nazaka no fena na monaka tu vois moi nazang babot comment il souffre je vous dis que c'est pas peu de choses. Mais ça va pas même baola nangai pendant que nzamba sa no grâce ya ozala envie que nzamba pambola yo bon ça venir à bana parce que en absence na yo mutakolingelo bana ko le kwazate oyo c'est choquant ça fait mal na kanisi kaka kolia ya bana kanuna kati ofel nande baliaka emsuba julo so pembe abe yango cheveux blancs soki bazuna madesu babe yango Barça so bazuna pondu babe yango Imana elekelaka bango ndenge wana c'est souffrant parani yango kolinga amula mwana ba condition wana parani yango ko accepter amula mwana zo traverser un moment très difficile un moment insupportable mais maintenant c'est grave ça fait mal hein? Bon on essaie de vous comprendre émotion qu'on rappelait biso histoire passée et tout là moi on essaie de vous comprendre mais on est à l'obligation et retourne pour ma question prophète Adoula tant au fandi au tali les bota gauche droite nyons papa so bazumi souffrance wana babwakilio oui basali nyonso bokoki kosala tu te disais quoi encore en tant qu'enfant ntango oza kaka na omwana bana komilobela nini est ce que nami komisa fazer nabima po koma ape fazer
Oui. Mais là, tu vas le bango tout de suite. Le baninga, par-ci, par-là. Oui, mais baninga, non, on a mais ya suka. Pour papa, so baye bakome ko lukao. Voilà. Mais oh, namibi mais la kaka na kende to na sani wana. Et ça qui passe. Vous savez, à un moment donné, et comme on a vu à Moutou. On l'a la peine à Bawenzi. Moutou a une question. La question sur ma table, mais il y a autour de la banane. On va avoir une question équation. Vous avez devant l'équation. Vous avez battu. Maintenant, vous avez assuré. Vous avez battu. Vous avez battu. Mais ce que c'est, pourquoi nous sommes là? Baboti wana bakufi wana okombi na ba wana de chocoli ou bien oui baboti bakufi tango na za mosala nzambe ah o salade ya makamna yo bima de akuna abuma déjà nazoteya nazokamba mise comme ministre nde ba yokufa bakufi de bakoli vraiment wana ko mosaisa bango pe oui na komi pe kosunga mais le manque kosunga na ba bebisi ka vérité bande ko na basi ah oui vérité ko bango tango na bango bakufi. Parce que papa n'a besoin de testament na kombo na ngai. Ndé na ko yeba vérité que j'étais pas de cette famille. Maintenant na se souvenir ngabi OK. Maman tout banda sala. C'est que makamunyo so ba grand fone ko sala. Ezali par rapport histoire oyo. Ndé na ko beta le solo ya mutaliboma. Et beta maki tango papa kufi tango bazaka kino famille vendre ba osani. Bazo solo là. Des grandes sœurs à tema bi tena ndenge nini. Il y a quoi ça biloko na ndeni a quoi ça biloko te pa kulutu boyebi bien a quoi ça na ndeni oh ezala raté pa kutate mabi kanga munoko abina ka munoko te wayo po fandi ngape na vandi a ça biloko na ndeni boyebi binyo so histoire ngape no zira na yebaka na yoka histoire yango eza nini nde sera bandi ko beta lisolo boyebi eloko bongo sala ezala raté. Maman naye azaki mutali bon maman azobota la barbala ndi maman ke ndako zwa boyebi histoire oyo ti maman kata mutolo ndenge batonze bakaba bilamba ti baya naye awa ya zwa bengo na biso la nini ya za mwana biso te brad yeba ke tangu nyoso na vandaka awa nde na za mosala ensemble boy même ba collaborateur nanga même dans mon église ce que na te na sisi na baka chez vous êtes ma famille na ba bakalo kwana nazaka ne taso mutu nyoso pa na peme nanga e mso mwana fa nga telenga bite o mona frère ndeko nanga na yebi ngate ça nina sabo vrai ko nanga na yebi yango te mais je vous dis clair maintenant baso beta le solo e mo mimo no ndi okoza muluba mu Congo e mo Congo ko mu Swahili e mo o nyoso yo pesa nga na zui pas de problème il nazaka ne tant ça dit nanga ba sentiment wana. Et par rapport quand je prêchais à l'église, quand je termine comme ça, je dis à l'église, c'est vous, vous êtes ma famille. Et le bonsoir dans leur comprendre. Il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi, pour fait, quand il termine, et jusqu'à tel point, lorsque je commençais à faire témoigner de cette histoire, la mise à Batou, l'histoire est fortifiée à Batou. On me dit, ah, c'est une moutabota, pas maman moutaliboma. Que nous avons la grâce. Azara, oyaza lelo, le bonsoir na biso, et bon gars. Et tant où à Lolo Babongo, non quoi qu'il y encore. Oui, non quoi l'ingaki, non plutôt, papa qu'on t'a l'ingaki. Papa qu'on t'a l'ingaki. Abi kanga mon habité. Oh, ça me qu'on a biso ya ça mérité ta zoyango. Voyez mi histoire bien. Bobo sanité ya ndenge na kata famille. Oh, te e ko simba te. Nde na fa na bi oh makamuni no. Okomi pe kiyoye. Na komi kiriye na yeba. Nde abeti li solo ndenge zaleli. Ndenge na utiko relater ngo awa. Le quoi c'est derrière mon salle ensemble na telemi. Je voyais comme papa il me préparait pour que na makambo Marco. OK. Oui. D'autre part attaquer un intellectuel, tant qu'on a vendu. Nande comprendre ouais, papa il me préparait. Peut-être il doit laisser une bombe na simanaye. Il faut que nazala mire pour na combattre Bandeko. Mais heureusement Dieu m'a pris. Là nous avons salé ensemble. Nous avons été à combattre Batouté. Oui. Nous avons été à comparer na bien aux appropriés pena yangate. Bien sûr je suis moi na bango adoptif. Bandeko na ba zape amili mabe. Mais famille n'est pas bondoki.
famille n'est pas tozalaka yokana ebisa yo nazo protéger te nazo loba tunanga na ebisa yo nini parce que si papa yokana ebisa yo mais ayeba famille moko ezali bondoke eza te papa yeba que tout ça ba bantu na kati ba bantu no mona ba coutume na biso c'est la sorcellerie qui cache derrière cela il y a des pouvoirs ancestrales biloko to boya ko loba ko na église hein to boya ko loba ko na église pourquoi tout ça va continuer il y a des pouvoirs ancestrales qui sont derrière cela. Toi, Bantou, alors nous devons parler de papa. Il faut comprendre que nous sommes des Bantous. Il y a des pouvoirs ancestrales. Et ça, la famille de Vandeli. La famille de Vandeli. Il y a un moment où il faut Bantou que non, ce qu'on a Yesu, il y a un moment Yesu. Il y a un Yesu, il y a un Yesu, il y a un Libanda. On ne peut pas maman boire le chocolat. Il y a un Kei. Il y a un moment où il y a un Koko. Satan la bombe même la piège à Mickey au CRRT la bloc à Mickey voilà quand maman n'est qu'on tient ma bloc à n'est préparer en conséquence derrière lui il y aura des combats qu'il doit présenter mais comme Dieu il est omnipotent omniprésent c'est lui qui sonde les cœurs les reins il va profondeur puis il va nini on a rosala lelo et Dieu m'avait déjà précédé avant que papa pour ce que dans un quartier on est dans une mwana qui va bongo et n'y a donc n'a na maîtrise té n'a comparer na biloko wana parce que le monde il a ça monde mafou et pour elle dent pour dent alors n'a ça on mutako zonga sima et Dieu savait que non na niveau mutako kendele yana besaka bandeko so za mwana libebe ozaka mwana libebe comment tu ça matin mwana libebe za mwana libebe ata mataki ta mwana libebe fils de perdition et ça na bateau et babongi sama bat bakozonga lo les aka bateau baza destiné so za destiné tato sali ndenge nini ata lobi langue rama sobra kayenda ba brosek zéro même atote Yesu il faut que tu sois destiné ndaki ya moko ba misuba ata posto ya même mais na militaire baza ya nkoi combien de ça la bango lelo ebele ce temps où télémon moloba take mosel na nzambe tant na yoki version nyoso mais yoki version nyoso ba beteli ngai na Ancien Testament ba pesa na tangi webe ko mona lobi mais biloko za bilo pamba Yesu apesa ngango atuni ngabi oyo Yesu apesa ngango nazana Yesu mais Yesu apesa nga biloko na telemi na Ancien Testament na papa kulutunga papa merci. Avec tout le respect que je vous dois, avec beaucoup d'estime que j'ai envers vous. Ok, merci pour tout ce que papa a fait. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui mérite cela. C'est la grande sœur. Ma grande, Prasa. Yonanga toka bonate. Toza yana leki. Nazaka lokola Moïse. Ndaka Pharaon. Ato boyinga. Nazaka ndeko na yo. Zwa. J'ai donné ça. Papa, tellement tu m'as manqué. On manque un gars. Oh. Papa Kouta Silikabi, on manque un gars. Ne connais pas ça tikyo awa. La qui sa son vraie famille na yo. J'étais incapable. Oh la sa famille d'engenine. Yo ya bébé. Oh la sa famille d'engenine. Pourquoi tu peux faire comme ça? Ngabité yenda zo mérita zo. Lelo. To tsika la tana ki kosote. Nyo sezate. Lelo. Tu vas t'arrêter qui sauter. À ta brique. Naïb sayo que tu as langoté. Responsable de la famille mais on est engagé. So que indel bon ma ba la bango so que na lobité. Et là moi ça me gâté. Voilà comment Dieu. O tu calpos à 50 francs na wanda. Na so le côté. Vous avez mon pango belé. Toi il n'a pas belé. Mais toi famille à Doula. Toi tu connais pas Doula. OK. Ça dit j'ai rien tout. Lelo Dieu m'a fait toujours. Il y a des années chez Zamalam. T'es naïs à Bandeko Boy. Zamano à Bandeko na poto. Mais vous en avez masiate. Ok. Vous en avez masiate assurance. Au Congo ça nyoso. Na Yesu est capable d'appeler des choses qui n'existent pas en existence. Là où le monde dit impossible, hein? Là où le monde dit que non ça ne va pas. Alors bah le langage mon côté na batu. Là où la nature s'arrête, c'est le surnaturel qui commence. Ah, tu comprends ce que vous avez été pour coller les alaki, moi pas si on a émotionnel la télévision. Vraiment. Mais moi je sais que ça là bien.
lelo ata lutu papa etikala oza esu te eza te bango tu baloka te lelo bango nyonso baloka te bandaka mabaya na bango misusu eza mpe yindi boye mwa komona na koto noko eza ndenge nini atindi bana yaya koto semeki no azosaka nanga naka mpe leki na ngai wana omona koma kote wana soki asiliki mais lelo na koseka sio te lelo tozala makambo ya nzambe omaka za na kobenga noko ayawa soki naye kaka boye bof tala boye bibelobi boye mwasi aza mopanzi na yo soki obeti omoni te ozokabwana na nzambe est-ce que yo moko okomibeta tala ezalaka boye tala l'homme de Dieu merci voilà otiki mpe mo epakola natiki mwa soki nini bana bakoya ya monoko te naka enoko na prophète wayo mo bata bandoki noko na prophète voilà c'est la vie c'est ma famille nzambe akotisi nga na kati wana nasala nini alors c'était comment arrivé c'était comment cette idée ya recréer la miséricorde oui omoni naute koloba papa brad sokobela lino te okoyeba mpasi alino te omoni vi ke ya souffrance oyo na traversa bamama oyo nalekisa ya pasi oyo ozocomprendre te naotoyebi soki ngai alata keti noki te nandalata kito ce n'est pas peu de choses baobayebi kito te eza basandale moko ya caoutchouc ya plastique ya plastique bana lycée mingi banda kolata yango eza mingi mpa basi mingi ya lycée motema mpiko na kasavu bakota bakasavu motema mpiko babolingani baekole ya bakatolike wana banda koexige na bana bango kito voilà wana bane 90 80 ayaka na biso ti avant afidèle oui c'est-à-dire ezalaki facile te ere moko boye otie baoba na o na saki odamaki te oke bosomi baoba ce n'est pas peu de choses omoni chaque moment naleka na nzela soki namoni bana na balabala nakomparaka bango na ngai na milobaka seigneur si ce jour là mama wana alekanga na ngai nazala na nani abrad soki nayoki bongo ata na bisi na oteya yo ata mo eza makasi na oteya yo natalaka mpe mwa français olobama otango bengo mpe dadi bamelo mpe bible mwa lopoto mpe sobima mwa biko sokoma moment donné nafandaka na bi seigneur soki sikoyo moto alibomana nakufaka te alamu kaka soka mwana ye nanga nasuka wapi tala siko makambo nzambe azani kaka bien d'autre part malheur est bon d'autre part papa tozonga nano moto aliboma azwi mwana ye akufi te alamuki azwi mwana ye nanga azala naye nanga natanga te nde nanga azala pire tato kulu na monene porteur bon eza mosala na kritike te bandeko babeta libaku te mais par rapport mais voilà aujourd'hui c'est Dieu qui a permis c'est Dieu qui a permis nde nabengaki panda nzela apasolaka nzela ata na ebale nde oki na bi esika natire soki eza bisika signaturele bandaka rien n'est possible à lui je parle à quelqu'un même ata akomi na suka oyo azobobe ekosimba te non ekosimba na kombo na yesu Dieu est capable ya kopasolo nzela ata na ebale esika tabi te c'est fini médecine ekoloba ndeko nango ozoka nango oza maladi awo médecine ekoloba bi non c'est fini pour toi maladi oyo ozobika eza incurable mais après que Dieu rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu, prophète Adoula. Miséricorde, et bani nengeni. Oui. Combien d'années, au bac 7 ans. Et bani nengeni, première année, ouverture, c'était comment? Bête une histoire, il y a miséricorde. Miséricorde, chaque temps, on a une vraie histoire. Que naza, mwana oyo, balokotaki, babokoli, papa na maman bayeko kufa. Ce qu'on a mis tout na yinga moko le beme na bango. Ngabi, na yeko yeko alikambo oyo. Bakufi bakundi bango na kufa liboso mutabanda liboso mama akei mais vérité bomba mi vérité bomba mi kaka parce que papa zalaki papa yekolanda après une semaine papa yekolanda balanda naka ndi na yeko yeko vérité oyo nabi seigneur soki nazaki mwana moko tribulent mwana moko insupportable mais Dieu m'a fait grâce oui bita makambo nanga bebaka so papa zalaka tembe naza folo ndenge nga nazokima là qui ne pas mettre na biso
nayoka moko matoyi basimanga boye na tourner na zongo na kiko papa zalaki papa zwanga nimbango na kati église ameme na église oui solo na teyaka ni na baka papa ona son âme repose en paix hein en paix vraiment nzamba mona ye parce qu'il a gagné qui grand golo c'est-à-dire que le roi coach aneko coaching c'est sur le baka lui na za mosala nzamba grâce à papa parce qu'il m'a pris comme ça na maboko kino na église mona nanga délivrance ngana bandika to le badusu bakansaka ah maboko pour prophète pas non na bandaki chantre na beta guidar na yembaka ah yeboyem je te dis na yembaka très bien na yembaka très bien j'ai sali David Adoula là où il se trouve grand pianiste dans mon orchestre la trompette des anges mokolo mosusu okosala eloko moko okita place oyo nakolela nde na banda na église oyo kabayebisa yo je suis un chantre maestro j'avais une orchestre la trompette des anges nasala banzembo yanga moko nalona yesu na motema na ngai nalangwa yesu na bomoi na ngai ata bacholi ngai yaya nakotika yo te wana obeta gida na oyemba orchestre na nga moko na bani na orchestre na niko yemba na oyemba ti orchestre na ti na komi intercesseur na une intercession papa na komi président intercession même man na komi président jeunesse biso to brûler betapité na la mukina tombe pas merci pour la personne du professeur Simbi ah prophète non biso to bandi étape par étape jusqu'à tel point ah président jeunesse jusqu'à tel petit président jeunesse jeune ministre watu aki na église nini message ouais ngana biminde na réveil ko bima le petit message na petit message jeune ministre non nayebi nini eza par rapport ya appel nzamba bengenga te appel te logo nini toko sola ngona be mission oyo zoya eza ba secret mususu mwana panza bandeko ezate toko loba makam ezate toko loba je vous dis biso to brûler mes tapité je suis un bon prédicateur évangile hein to brûler mes tapité eza ma tout une formation comme il faut ma former pe biso to wela charité hein na commission de manaka mwasha batayi makambo loloba naka mwasha ainsi dit l'Éternel mo muna nzambe mutayi bioté kama sheza nango jimai OK biso to uti kuna to bimeli kuna ça na uti a chassa batininga kuna pour commission ça nini ebima c'est pas peu de choses je suis bon prédicateur évangile biso to brûler mes tapité du quartier maman pas pasteur to uti c'est pas étape par étape nzamba zoloba performance à musala avec na bon nzambe na bobangi nzambe hein na bobangi nzambe ça dit bien affermi ezate ba pasteur lo azubu pasteur ti mpene bana kyokoya boli misangai naza prophète attention naza mosala nzambe je suis mieux préparé de cela til lelo jusqu'à tel pas consacrer nga l'équipe ba masolo te ba consacrer ngai l'équipe bato nyonso ba masolo les cas parce que baza préparer ma capacité papa je te dis la vérité nesi bandeko pas brad na recepia mon commission na bible na ndi koloba et ça le pasteur mon yebisanga bi prophète kuna baza préparer ma capacité ah spiritualité zelo msusu mutu musa ko za mkolo mais spiritualité za bébé telongoli papa avec mukuna te yoka mutu musa ko za mkolo na ngala za na ba débatté mutu musa ko za mkolo eza témoignage mais spiritualité za muke aza mona muke je vous dis mutu musa za mkolo mais spiritualité za muke parce que nzamba lukaka ye exozo luka nzambe exozo kota mozindo pour ma décision à mutu moka se décidaka nga eloko oyo omona ba émission passée na biso ki ba sataniste bazaka en gloire parce qu'ils respectent leur maître mais pas nous les chrétiens biso to ba naïf batanto ka muke boye pa bulumbu na internet moi succès à muke Michel Bakenda na yo le te wana ngai te yo mto ta ba kombo ngai yo ta koma mutu te
naye kotalisa bato ndenge na botameli ndenge na komi kosala mosalo na osala lelo totika kasi mpo yo mpe pesute kozomemanga etina na tuna baquestion tolongwa siko wana miséricorde eye ndenge nini ozwi ndako tutu obandaki ndenge nini kozwa ndako voilà ntango naye koreconnaître kobotama na ngai ekoleli na ngai nakomaki na douleur omoni moment donné likambo eleki bokundi bato makambo nyonso esili me moyi moko ovandi otobi azaka famille ote nsambe noki wapi mawa ngai singa nde munaza nga moko ekomi oyelanga na mutu moment donné soki atama na balabala si je roule en cours de route ewe mosu na tie nini nanga mopanzi naotala bana bafaser jésus ma mpe oyo mpe kazaka nde mo histoire na ngai bano mawe soko nde bazala balabala boye bazokola boye batangi te mpo lobi bazala bana banani bazwi chance kotanga te bana balabala bazwi chance encadrement te bayekola ata mosala moko te quelconque te baza bana mibali te baza bana basi suka na bango eza nini bon soki bango bakoli mpe kaka bakomobota ezobakisa nini na mboka na biso c'est pour ça que non moi aussi je dois lutter contre cette valeur afin qu'il y a un cadre banoyo kolakisa bango ngala pena la sabana ka belo mibale yes na classe très bien parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit en Dieu avec Dieu nous ferons des espoirs le corps avec Dieu nous ferons des espoirs na classe na bango na Dieu il fera toujours des espoirs donc tangi sabana ouais 52 enfants scolarisés sur 75. 45 filles, 30 garçons. 45 filles, 30 garçons. Sans compter. 45 filles, 30 garçons. Au Bazawana. De 0 jusqu'à 17 ans. 52 scolarisés. L'État. Hein? Secondaire, ça va gratuit. On a mis les bases présenter, ça va gratuit. Secondaire, ça va gratuit. Est-ce que vous avez contact à voiture? On va présenter à nous. Au moins, on a vu un bango. Il y a un monde qui a vu un bango. Bananandako. Papa, 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 papa. Bananandako. On va présenter. Bananandako. On va présenter. On va présenter. Tane bazokol. Nduzo muna wana. Balu bazakuna, bakongo bazakuna, bayaga bazakuna, basuk bazawana. Ekolo nyonso zawana. Nalo bakango soki l'État na biso qui responsable. Musu to kwa longonyoka Mateo senga bato lisungi. Parce que musa to aider l'État. Mais nani yango atala bino? Nani yango asunga bino? Nani yango asunga yo? Namona ka mingi na Congo bakipaka bato bazaka bato bazo mériter te bato bazo mériter te bango ndi bazo kipe bango bazo mériter bato ko bwaka nzoka ndi bana bazaba congolais lui ba kozala ka bato ils ont perdu leur génité ba bungsi destin te surtout ko sunga lo ba kozaka bato parce que na kata bango ba do ezali ba ministre lo bazali wana ba président lo bazali wana pourquoi ba député lo docteur ba menuisier ba maçon faut to kende to kitina se wana bazali surtout to kadi bango malamu. Tu peux voir ça, c'est bon mot. Le bas est utile dans la société. Pas utile. Il y a une vidéo là, il y a publicité, on voit les enfants mangent les riz comme ça, c'est. Papa, le beau comment on a racine. Yo mon amour, ça m'a gagné avec 75 enfants. Dans combien de sens? Ce n'est pas peu de choses. Bah moi ça bazola n'a pas bazali, ça n'a pas mis balé. Zo bango chaque jour douleur. Mais 75 enfants. Ceux qui ont eu en Zambété. Bana babika kana lisungi au moins ndeko msavani ba le prophète papa na ngai nazali le côté ya kozota masangu merci papa maman nzaka pambola yo moka ndimi patangisa bana misa musabi papa nazo moi loso OK ozui moi saka loso ya arriva pe bana bazolia rare merci par rapport il y a milliers tozaleli OK nous sommes dans la commune de Kisenji sur l'avenue Lukengo numéro 9 quartier de 7 humain référence église Kimbangiste maison Bala et c'est quand orphelinat miséricorde des années. Tout ça, moi. Au moins, milliers de milliers reculés. Mais s'il y a des gens qui nous suivent comme ça, mais la porte est ouverte. Moussa Longa mon akokangote. Et ça bande de cognon soit na poste de travailler ensemble. La porte est ouverte. Qui vient.
But n'a besoin d'aller transformer via bateau. Notre intérêt. Parce que moi, je sais que Dieu nous a fait à Bisso. Proverbe 19, verset 7. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et l'Éternel lui rendra selon ses œuvres. Ésaïe 58, verset 10. Si tu donnes ta propre cible à celui qui a fait. Si tu rassasies l'âme d'un ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Le ténèbre, c'est encore midi. Dieu sera tout ton guide. Il rassasiera ton âme d'aller aride. Puis Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. L'Éternel garde, il conserve la vie. Qu'il est heureux sur la terre. L'Éternel ne te livrera pas dans les bons plaisirs de tes ennemis. Et l'Éternel te soutient même dans les lieux de douleur. Jacques 1, verset 27. La religion pire, sans tâche devant notre Dieu, consiste à visiter le faible dans les afflictions et de se prévenir du sur du monde. Job 6, 14. Si quelqu'un souffre, Allah doit la compassion de son frère, de son ami, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. Version est dans l'état. Version dans l'autre est dans l'état. Non, on la personne en danger. Mais c'est ça. Que Dieu bénisse. Est dans l'état. Il y a un qui dash mon africain le biboy. So comme moi na muninga zo katsa prince Simba Isani. Katse. Muko yo pas ko telema. Ba ko Simba kai. Ba ko katsa kai. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Je pense que tout ce qu'est-ce que prochainement des toyo loba ndengeni ozaki délivrer. OK. Le tenga toujours plus côté souffrance wana papa ba kufaki et to ndingi suko na o wana nde ton toya comment tu as été délivré. OK. Wande to wana. Alors ma vidéo est circulée, il y a orphelinat, tout. Alors, est-ce qu'il y a un appel au Toko Sala pour la offre? Oui. Oui. Il y a plein de difficultés. À manger. Scolarisation. Bientôt déjà, on a déjà la fin. Oui. On a déjà la fin. À la fin et maintenant, c'est la rentrée scolaire. Oui. Loyer. Nous sommes des locataires. Vous voyez que quand ça arrive fin du mois comme ça, vous êtes obligé de payer le loyer pour les enfants. On paye $250. C'est le papier des choses. Et troisièmement, bisika bana kola lela, bambetu. Et baby. Ah, ndeko nangai. Passe. Moi TV bana ba cause de la distraction. De la vie orphelin. Moi ba tuku ya mai, biso qui sont mai zaboy. Et la mayango tout okende. Problème. Moi ba nzungu bisusu. Moi ba nzungu ko lambela. Baba ya bana bakoki kovandela. So tana na publicité mona bana de baolia. Yo buto yaka kuna déjà ya ko lobate. Ça dit mon baba bana bakoki kovandela. To mettre bango pe na ba condition yo et sengé pe bazala. Lokola bana nyoso. Bazala lokola bana ya batu misusu pe. Bazala lokola bana na yo mama ozolanda ngai. Bazala lokola bana ya papa ozolanda ngai. Et ozelo ko malamu. Très bien, numéro de téléphone. Plus 243 81 30 83 182. Plus 243 81 30 83 182. Voilà notre numéro. Voilà, le numéro c'est affiché là-bas en bas de votre écran. Si vous voulez aussi nous contacter par rapport à avoir plus d'informations sur l'orphelinat, la miséricorde, notre numéro est affiché plus 243 963 58 56. Appelez-nous aussi, on va vous orienter. Si vous avez besoin de nous, la presse, doit accompagner Bino Tibokoma. L'orphelinat, on connaît bien l'adresse, na question sur place Ezali, to Tchanyo Songe pour que Tokoma place prophète Adula Azali. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup. David, il est avec nous sur ce plateau. Allez là au taquiner fort. Big up à toi, David. Merci à vous tous, vous avez l'occasion de nous suivre dans le monde. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne des références, la chaîne professionnelle, Nouvelle Tendance TV. D'ici là, après moi, c'est Alain Delé. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20
na telo moke ya pamba e. Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Ya mai. Atuni, tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolongwa place Lazare. Tiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai, muninga. Mbongo mukie, menavanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi, ba fruit, na talo moke, kimambango welela, zwa mabele na yo, na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo, +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.